Mbote bonjour, j'espère que vous allez bien. Oyo, Ezambo, franc congolais. Mais valeur nango, est limitée dans l'espace de la République démocratique du Congo. Soko bimi na Congo, mbongo oyo, est sous na valeur. Et pourtant, Ezambongo ebele. Et que somba biloko, il y a kolia, et que sombe lamba, et que futa courant au pemai. Mais l'espace congolais. Na bosaraki na ke nango na supermarché na bimisi na porte-monnaie na kanisaki yango eza mbongo ya bapaya nzoka ezalaki franc congolais na pesi caissière wana atali eza na valeur te azoniselinga akanisi nazali bongo nzoka eza mbongo eza na valeur mais valeur nango eza kaka na Congo nde na comprendre en fait ke motu oyo napesaki mbongo oyo ayebi valeur nango te ayebi valeur nango te mpo na nini po aza na Congo te po mbongo oyo pe eza utilisé na Congo te po awa pe place tozali basalelaka mbongo oyo te leçon à tirer eza nini eza simple oza peut-être na même cas oza peut-être na même contexte oza na valeur nzambe asala yo na bacapacité na baatu nyonso nécessaire mutu oyo azanga importance aza te la preuve c'est que vie eza na prix te il y a aucun prix comparable na vie ya mutu. Et pourtant, esika peut-être oza ko se retrouver lelo bazoy ba valeur nanté tout simplement parce que oza na meilleur endroit te oza na esika oyo il faut zala te. C'est comme dans un terrain de football bokoki kozala 11 joueurs toza na gardien toza na 5 4 2 3 toza na ba médiateur na ba attaquant mais soki gardien on se retrouver na poste ya 9 okozala na importance te parce que kuna na sima okotikali de folo babu ebele ekota même si volonté na ezali ya komarquer pour l'équipe mais okomettre plus équipe non en danger parce que place oyo ozali eza place na yo te. Si vous voulez avoir une meilleure équipe bolingi bogagner bokende liboso il faut que chaque acteur aza na meilleure place na ye peut-être ezaka na na vie il faut oyeba situer place na ye oyeba découvrir esika oyo kozala important. Tant que okoza na place na yo te okozala inutile pe oko atteindre ba objectif pe ba rêve pe importance dans la vie te eloko esali ke mbongo oyo eza na valeur te eza ya liboso 1 eza na espace géographique nango te eza na Congo te 2 motu oyo napesi mbongo wana ayebi valeur nango te parce que kaka mbongo oyo soki nake nango na Congo napesi mama mapa napesi moto ya pharmacie napesi chauffeur à bus akoyeba importance nango pe akose servir nango parce que 1 ayebi mbongo wana 2 eza na espace oyo mbongo wana ezala na valeur. Voilà pourquoi pour te permettre de retrouver valeur perdue na yo de récupérer place na yo pe de jouer pleinement rôle oyo oza nango ya kozwa pour la humanité il y a 2 choses à faire. 1 il faut ozala sûr que oza un espace géographique oyo il faut za na minute oyo tant que okoza un espace wana te okozala na valeur te. 2 il faut kutana batu oyo bakoyeba valeur na yo oyo bako détecter ba talent pe ba capacité oyo oza nango tant que okoza un environnement géographique na te tant que oko se retrouver na batu oyo bayebi valeur na te okozala toujours déconsidéré pe eko affecter ba performance na yo pe okozala l'impression koza inutile alors que yo oza très important pour la humanité juste que il faut oyeba ko exploiter ba talent na espace na lieu na environnement au Sénégal. Soko sepe na émission lelo reste connecté sur notre chaîne likez commentez partagez abonne-toi sur notre chaîne YouTube pour découvrir ba vidéo belle inspirante pour eko mema yo atteindre vos objectifs.